ambassadeur de la paix du Kasaï central. Bandeko batali mbote na biso ezaka kangai ndeko na bino yabe na masolo to sola mikolo nyonso. La fois passée toutaki kosola sur les piliers de l'occultisme. Lelo na lingina sembola yango pe na conclure yango muke par rapport ya schéma oyo to salaki. Tolobaki que but, il y a trois piliers occultisme et étude de la tradition antique concernant les forces invisibles et visibles de la nature, de l'homme et du plan divin. On a but, il y a trois piliers, il y a occultisme. Tolobaki pe lisusunimi, tolobaki ke ba enseignement oyo ezalaka réservé kaka pour na ba élite. Ba élite oyo bazalaka sélectionné après initiation. Nde bango babongi sami pona koyeba basekele oyo. Schéma on expliquait qu'il y a occultisme ezali schéma oyo etambisaka mboka na butu pe na moi. Schéma on appelle ça qui na lobaki occultisme azana trois piliers na ye. Azali na trois piliers. Normalement biso pe na mboka na biso to ko ça il y a les trois piliers ya occultisme pour faire avancer les choses. Pour biso pe tozala basekele oyo esengeli ezala kaka pona biso oyo pe esengeli bato mosusu bayeba te. Premier pilier, na baki za trois piliers. Premier pilier ezali science ya occulta, la science cachée. Science ya occulta ezali nini? Ezali étude contemporaine de l'homme, la nature et l'histoire. Awa na science cachée, moto esengeli ko yekula ko sala étude contemporaine de la nature, de l'histoire et de l'homme. Ko yekula quelques sciences ko tanga mateya oyo ezako se rattacher na moto, na bo moto pe na mokili. Ko yekula yango na science cachée. Awa tobaki ke par rapport à l'étude contemporaine, et c'est que tanga ba cours lokola nini, ba leçon lokola ya géologie. Koye kula ndenge nini mabele ezalaka. Koye kula anthropologie. Koye kula archéologie et puis koye kula mythologie. Ndenge tolobaki et sengaka na initier azala quelques notions et ba cours académiques. Yango to monaka occultisme ya mboka na biso bakenda kuluka mini bandeko oyo bakenda ka université. Ezaka par rapport ya raison wana. Deuxième pilier ya occultisme ezali nini? Ezali science du cachet. Science ya occultati. Science du cachet. Bato ebele ba confondaka pilier oyo na occultisme mobimba. Bato ebele ba kanisaka yango nde occultisme nzokande. Science ya occultati ezali moko ya ba pilier na kati ya occultisme. Pona nini ba confondaka yango ba kanisaka nde yango nde occultisme yango moko? Pona nini? Pour étude ya science ya occultati ya science du cachet, ezalaka basé sur trois aspects. Trois aspects. Aspect yango eza nini? Aspect liboso ezali la nature naturelle. Aspect ya mibale ezali la nature naturante. P aspect misato ezali la nature humaine. Nakobana na premier aspect. Premier aspect la nature naturelle ezali nature yango moko. Donc nature elle-même, nature yé moko yango babengi yango na deuxième pilier occultisme, la nature naturelle. Donc eza nature yango moko.
La nature naturante. Il a qui sinini. Et ça libre principe mis en place pour créer. Yango to bengi yango, yango benga makana kombo ya la nature naturante. Troisième aspect na yango, ezali la nature humaine. Donc, nazongi muke, étude de l'invisible. Nakati ya science ya occultati, ezalaka basé sur les trois aspects. Nature naturelle, nature naturante, et puis nature humaine. Maintenant, les trois aspects na yango, bazana, chaque aspect, azape na quatre aspects na ye, il faut que y ait quatre aspects yango ezali nini. Ezali la nomie, logis, Sophie et Fanny. Donc, na kati ya nature naturelle, okoye ko la nomie, logis, Sophie et Fanny. Tolobaki nomie eza nini? Logis eza nini? Sophie eza nini? Et puis Fanny eza nini? Eza ba kombo oyo to yokaka tamo to tambolaka. Kutu eza na bana ebele pe bazwa ba kombo wana. Nomie ezali nini? Nomie ezali étude physique ou anatomique des éléments et la nomenclature. Donc étude physique ya élément pe ko pesa kombo na élément yango babengaka yango nomie. Awa ezalaka kaka ko pesa kombo surtout na élément. Maintenant deuxième étude ezali étude logis. Logis ezali nomie en action. Donc eloko oyo bapesi kombo, il faut kombo et signifier musala ya eloko yango, la nomie en action. Yango tobengaka yango logis. Troisième aspect ezali Sophie. Sophie c'est le plan de la sagesse. Ndenge tolobaki la fois passée. Sophie ezali plan de la sagesse. Ya eloko nyonso ya likambo nyonso ezalaka. Ndenge tolobaka likambo nyonso tozana partie ya bolimo na yango na partie ya bonzoto nango. Maintenant étude sur Sophie. Ezali plan de la sagesse. Koyeba partie ya molimo ya likambo nyonso pe ya eloko nyonso. Maintenant quatrième aspect ezali ezali Fanny. Fanny ezali étude oyo déjà pratique réelle ya ba force invisible ya eloko nyonso pe ya likambo nyonso. Yango to bengi yango Fanny. Donc ce que l'igno ça la cour olingi oyo ko la lokola ba astre. Il faut ça la cour nini. Au ça la astrologie. Au ça la astronomie. Au ça la astrosophie. Puis au ça la astrophanie. Pourquoi astronomie? Na astronomie elle permettre yo au pesa ba kombo na ba astre. Ndenge to kuta to botama déjà ba ninga ba pesa ba kombo na ba astre nyonso. Donc nyonso ezaka ba kombo na bango biso ba astre biso apparemment to pesa ba kombo te. To kuta ka ba kombo ba ninga ba pesa la biso. Tel que ba étoile ba bilo mo andengwa. Ko pesa ba kombo puis logis eza mena ko sala étude nango. Kombo ba pesi est-ce que zo sala musala yango? Sikoyo na ba science nyonso totanga na Congo, batangisa biso ka logis. Batangisa biso kaka logis. Nzokande science nyonso soko tangi yango na nomie, tanga yango na logis, lokola kotanga étude ba astre. Otanga astronomie, okotanga astrologie, okotanga astrosophie. Donc le plan de la sagesse ya astre wana. Pe okotanga astrophanie. Donc pratique réelle ya force ya astre wana. Schéma oyo nalobaki na ebandeli ezali schéma oyo etambwisaka mboka. Etambwisaka mokili. Eza schéma ya mayele. Ndenge moko pe biso bato ya mayele ya biso ya mboka na biso bato ya mayele ya culture na biso bakoki kosangana pona kosala ba étude oyo pour enfin solutionner les hommes. Tout le mois ba mouvement auto monaka. Troisième pilier dans le bac ezali science ya occultance. Science révélée. Donc ezali ba secret oyo esengilaka ko révéler yango na miso ya batu ko bomba yango lisusu malgré batu soki ba moni pe ba koyeba. Pour nature soko zo contempler yango, oza ko observer yango et ba no ko pesa ko ba secret, on comprendre ba secret nango. Alors occultisme maintenant et ça la nini? Et ça la troisième pilier il y a science révélée pour on ko zipa batu ba comprendre te.
ndenge moko Bible ezipa makambo ebele bato ba comprendre te ndenge moko science pe ezipa po na lobaka ngo que bakanga biso bisika mibale bakangi biso na religion bakangi biso pe na science. Alors science révélée yepé a trois aspects. Premier aspect na ezali étude du symbole, des mythes, des légendes religieuses. Voilà premier aspect la science révélée. Deuxième aspect na ezali étude de langue étrangère et alphabet. Yango ka verbe appliqué yango wana. Koye ko la minoko ba paya. Troisième aspect na ezali étude de nombre, de couleurs et de sons. On a troisième aspect, la science révélée. Koye kula, ba nombre, ba couleur, na ba son. Je crois na expliqué na mokuse. Na pesi détail na mokuse, il y a trois piliers à occultisme. Notez bien, ba principe nyonso oyo eza important. Eza important pour la nini. Mokile salabi na harmonie. Mokile za tozaka loya complémentarité. Okoki koyeba occultisme était sans pour autant oyiba tous les trois piliers na yango. Donc na kati ba piliers misatu oya leki moninga azate bazande ko se compléter. Bazande ko se compléter yango za ko sala équilibre ya nature. Toyekola ki na mathématiques. Mathématiques est la science exacte. Exactitude de mathématiques est outil wapi. Et outil na équilibre. Il y a esprit, na corps. Donc, équilibre, il y a invisible et na visible. C'est ça la mathématique. Na mukuse na lingaki ko zonga moi sima muke pour na ko réexpliquer makambo etali ba pilier ya occultisme. Les codes bibliques par rapport aux trois piliers de l'occultisme. Le code de la Bible par rapport à trois piliers, il y a occultisme. Vous comprendre que la Bible est respectée trois temps et respectée trois piliers à occultisme. Science cachée, science dit cachée, et puis la science révélée. L'éternel, l'univers et l'exaganine. Toyo kakombo yango mingi éternel, éternel, l'univers et l'exaganine. Et belé abadu soki ki éternel abika nzambe. Nzokande. Éternel, univers et l'exagan nature. Nature n'est pas éternelle. Nature est éternelle. Et puis il s'appelle équilibre, harmonie. Équilibre et harmonie. De éternel et univers. Éternel est un kombo ya nzambe te. Pour éternel la ici seko na seko. Alors la nature automonaka, nature automonaka, ezali pe seko na seko. L'univers mokili oyo tozali, ezali seko na seko. Ba terme moko ya mikie bandeko ba koma na Bible poka ka biso to koma vrai zoba. Tant to otala éternel to mona ka nzambe moko boye ya mundele so ya ndenge ni nzoka nde lokuta monene. Na bandeli éternel, univers et la kisaka nango kaka nature et équilibre, harmonie. To yoka ba phrase moko na Bible. C'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Oyo loni yango nde okofuta. Soko la di phrase oyo balingi koloba nini? Pardon na mokili ezalaka te. Oyo yo loni okobuka. Bandeko tolanda malamu. C'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Oyo loni yango okobuka. Elingi koloba nini? Pardon awa ezate. Pour être nzambe aza juste. La nature est juste. Nature est juste. Oyo loni oyo yango okobuka. Okotanga na verset mususu okomona siko pardon aye. Ata masumu na oyo kobi motane lokola ngola.
soki kaka osengi bolimbisi nzambe akokomisa yango pembe lokola neige. Awa maintenant baye faire comprendre batu ke pardon eza ko exister. Nzokande kaka Bible lobi pardon ezalaka te, kaka Bible ye okoma lisusu ke pardon ezali. Pourquoi bakosaka bino pardon ezali? Po olia masumu loko o beyaka masumu bolia yango lokola nguba. Oyebi ke soko sengi pardon bakolimbisa yo. Nzokande pardon ezalaka te. Pona ko foncer biso lisusu na buzoba babengaka temps oyo toza temps de la grâce. Nzambe na ngai. Temps de la grâce. Donc temps oyo tokosala masumu ndenge tolingi na biso. Donc tosala vraiment masumu oyo sala la Bible na koloba. Tosala masumu ndenge tolingi. Soki kaka tosengi bolimbisi. Masumu yango ekolimbisama. Nzokande masumu ya moto elimbisamaka te. Nzambe alimbisaka moto te. Et comment na kati ya Bible oyo loni pe yango kobuka. Bozo mona te ke Bible yango ekomi maloba mibale. Kote moko balobi oyo loni kobuka. Kote musu balobi sala masumu na poka so yola assemblée ba kolimbisa. Donc yango eza na kati ya science cachée. Donc bazo bomba ba vérité moko pour que mutu ya mutu raisonner jamais. Na lingina ba sur likambo yo toyoka la foi. Soko tudi mo Kristo nyoso foi eza nini akobi sa foi ezali ferme assurance ya makambo ko mona te et puis ko sala mabo likambo yo zo mona te ezali nini oyo ko tela ngope foi bande una ngai likambo nini oyo zo mona te oyo ko tela foi nzokande foi ezalaka ensemble ya biloko nini foi ezali ensemble ya pensée ya mutu pe ba émotion ya mutu. Na bande li foi ezali ensemble ya pensée ya mutu na ba émotion ya mutu. Alors ba émotion ya mutu ezalaka négative na positive. Donc soko sangisi pensée na yo na ba émotion ba komi ko fande sika moko ba komi ko yokana ba komi ko yokela yo nde yango esalaka foi. Nde yango esalaka foi. Pensée plus ba émotion. Nako pesa exemple moko. Ozuli kanisi ya kusala bilanga ya masango. Ozuli kanisi yango otiango en pratique. Ozui masango oloni na mabele. Nde okotia kondima masango oloni ekobota. Et non que ozana kati ya ndaku na yo ovandi otie foi par rapport à nini. Totanga na Bible kutu balobi likolo ya kondima na yo bakisa connaissance. Donc soki toza ko expliquer ba terme oyo na science cachée bo comprendre que makambo mingi ba bombela biso eza nango bongo babaloli yango kaka pona ko bungisa yo mayele. Kangana motu na yo ke foi elakisi ensemble ya pensée na yo na ba émotion na yo. Na leki isusu muke tu vas terme même sous diable. Diable la ksaka nini? Diable la ksaka kaka mobuki lokuta. Mobuki lokuta yende diable. Mobuki lokuta de diable. Bon. Ce qui va bengi mutu diable est comme synonyme ya opposant ya nzambe wana satana wana et comme lokola bungu. Nzokande diable et la ksaka kaka mobuki lokuta. Moto moko leki na télévision alobi makambo lokuta aza diable. Moto nyoso oya buki lokuta pe abuka kabuka lokuta aza diable. Toyo rappelle sous Satan. Satan pe lokola elakisaka kaka opposant. Satan elakisaka kaka opposant. Yango tango tolobaka biso ke Satana o ba elakisa biso na maseki mokila wana azalaka na ete. Azala pe jamais. Satan elakisaka kaka opposant. Motelemeli. Ata soki bozana lisanga. Moto atelemela ba ide mingi. Aza Satan. Ndenge tozana mboka. Tozomona gouvernement ezali pe opposition ezali. Donc ba opposant baza ba Satan et osani so tobe on a terme on a. Na esika to kanisaka ke ezana elima mosusu to molimo mosusu ezalaka pembeni to asalaka face na Nzambe.
ndenge to mona ka makambo lokuta oyo ki Satan moko azalaka boy mokolo moko na tuni ndeko moko na bi oyebi mbula nini oyo babwaka Satan na se na benga atande ba benga ndeko wana répondaki ngalo bi Satan babwaki na se banda na ebandeli ya mokili nzoka ndeko na ngai kende ko kanga boy Satana oyo batangisa biso na Bible oyo asala ba aventure nyonso banda ebandeli pe suka ya Bible Satana babwaka ye tango Yesu azongi likolo selon la Bible dans le système. Donc si Yesu nana yaki na mokili te Satana azalaka neka likolo selon la Bible. Si Yesu akiti ti ba aventure nyonso esalama na mokili Satana azalaka kaka likolo tango Yesu azongi nde na mukanda ya Apocalypse 14 abeta lisolo wana lobi mama na bitumbe bundami likolo Satan alongi te ba ange pe balongi ete après ba bengani na se donc il y a zolo kola se bango ba zolo kola likolo na bandeli Satan ba bwaka ina se tamu Yesu azongi ba koma yango na mukanda ya Apocalypse 14 kene ko tanga yango okomona ke Satan ba bwaka ina se tamu Yesu azongi bon banda e bandeli ya mokili ti Yesu azongaka pona nini te nzambe yango ya Bible lokola bazaki sika moko na Satana ndenge Bible komi bafanda ke sika moko pona nini te amikangela ye afina ekambala moko ne sika tika bo politique nini oyo Bible la saka biso Satana na nzambe basalaka biso wana Satana na nzambe ba jeni ni basalaka biso ezalaka bango nde basalaka biso ba je to Bible nde esalaka biso ba jena batu ba ela biso ngana ko conclure que ba je wana ezalaka nde batu ba ela biso masolo lokuta ya Bible nde basalaka biso ba je lisolo musu eza na Bible na cadre ka ya science cachée babeta lisolo ya Caïn balobi Adamu na Eva baboti Caïn pe Abel Caïn abomi Abel bande kuna ngai bakotika la batu combien bazalaki de baboti de bakomi 4 moko abomi moko bakotika la 3 mais ekamu isaka ngai pe lelo na tuna ka motuna oyoyo Bible zolo baboye Caïn akei kobala lisusu ndeko soki moyo ezali kosunga biso tanga la biso mukanda ya Genèse chapitre 4 verset 16 tina 17 donc okomona esika oyo Caïn ake kobala pe aboti lisusu bana bandeko na ngai na tuna pe lokwa azoba Caïn abalaka mokomboso to abalaka bonobo po eza na sens te soki Caïn abomi Abel batikali 3 so soit abotaki lisusu na mama na pona nini basakanela biso boye ndeko tanga na mukanda ya Genèse chapitre 4 verset 16 tina 17. Puis Caïn s'éloignait de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Yoka siko ba film ndengo vraiment. Genèse chapitre 4 verset 16 et puis 17. Andeko na ngai. Caïn ake abali mwasi. Aboti pe mwana lisusu. Aboti pe mwana lisusu. Apesi ekomo ya Enoch. Mbote nyonso na ba Enoch bana Caïn. Nzambe ya bokoko. Mbote na ba Enoch nyonso bozalaka bana Caïn. Siko Caïn abotaka ezaka mwa pasi bandeko ezaka penza esengo te ezaka pasi biloko nyonso tobotami nango tozo comprendre te eza lokuta Caïn akende kobala na pays donc na pays oyo Caïn akendaki akutaki bato et puis babe yango pays de fugitifs donc bato tu babebanaka na nzambe bakenda kofa nzambe na ngai lokuta eleki makasi na Bible bandeko na ngai wana ezali science cachée de la Bible donc bazokosa bino biloko moko qui n'a jamais existé. Tant que moni biloko Caïn ke kobala, il faut comprendre que na création batu bazalaka mi balé wana te bazalaka 24 ndenge tolobaka bazalaka 24 ndenge nini nzambe asali 4 races
Tous avons 4 races dans mokili. Tous avons race noire, race rouge, race jaune et la race blanche. Maintenant, il y a 4 races où Nzambe a sali. Dans chaque race, il y a 3 sortes de bateaux. La race noire, bateau ya bikuse, bateau ya ba moyenne et na bateau ya milai. Oh, tu bien le pygmée, ba bantou et puis na ba nilotique. Ba sorte ya bateau wana, ce que tali ya mona ba race nyonso ezali. Na mindele pe to mona ka bateau ya mikuse, to mona ka bateau ya moyenne na ya milai. Alors, na 4 races, oh Nzambe sali dans chaque race 3 sortes ya bateau. Des bateaux Nzambe asalaki bango 2. Bateau ya mikuse mi balé, bateau ya moyenne mi balé, pe bateau ya milai mi balé. Na race nyonso Nzambe asalaki lokola 6 personnes. Donc 3 couples, 6 personnes. Ce qu'on dit 6 personnes fois 4 races et qu'on peut ça 24 personnes. Alors 24 on est aligné 24 vieillards. Motune zaboye et ko sala nini soki balobi kaka ke 24 vieillards bato akala bazaki na bango so ndenge ni soki ndeni fo ko sabiso wake Adana Eva Kaina Abel Kaina bomi Abel et puis Kaina ke ko bala susu na aventure boye pona nini bande ko ngai aventure boye pona nini. Maintenant on a dit par rapport au premier pilier science cachée. Maintenant, tu as une science du cachet. Il y a une phrase où la Bible est fais de l'Éternel et délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce qu'on fait de l'Éternel en mot, c'est nini. Fait de l'Éternel, c'est nini. Et ça, quand on a l'église, et ça, ressemble à pourquoi on peut nini. Fait de l'Éternel. Tout dit que l'Éternel, la science cachée, et la nini, nature. Alors, tant que fait de l'Éternel et délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. N'a expliqué moi un peu terre à terre. Ok, il plaît si mon côté salité. Osa na posa ya ko paiement. Osa mon pépé bien. Mon thème na yo zolinga au paiement, osa mon pépé bien. Okamati nzete, okamati machete, okati matiti, okamati kombo kombi obongisi esika. Pe ofandi motema na yo sepeli ndenge olingaki. Bongo te fait de l'Éternel. L'Éternel est animé, est nature. Fait na yango est animé, est ko sala yango ndenge olingeli. Pe motema na yo ko sepela ndenge za ko linga. Fait de l'Éternel et délices. Fait de l'Éternel za ko kinaka église te, ko kinaka ko beta maboko te, ko kinaka soki ni wante oto monaka wana. Fait de l'Éternel les allez moto par rapport à la nature. Ndenge boza ko coopérer na nature sur le plan visible et invisible. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a pas cette phrase. Cherchez premièrement le royaume de cieux et tout vous sera donné. Luka nano ezaba code bande kunangai. Luka nano bokondia likolo za terme, ça veut dire la spiritualité. Cherchez d'abord à comprendre la spiritualité. Et nous sommes au ça m'élève aussi ma. Au moins il va sala kabiso na Congo na bandela ka likambo trop biso nyonso to kanisa kaka photo za kana ndaku moko soki bandaku moko ikokana soki ndenge nini. Soki peto za soki ndenge nini biso tout ko makaba patron c'est la Bible ndi batera biso tout ko makaba ta mbongo makasi. Raisonnement na biso ko makaba wana nzoka nde Bible kaka yango elobi luka liboso bokondia likolo. Bokondia likolo za mayele ya molimo. Luka nanu mayele ya molimo. Mpe nyonso ekopesa mela yo sima. Toyoka sous phrase au peli susu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Partout au koyoka éternel. Kamata mo nature tia. Ce que c'est que l'éternel, c'est la bénédiction naturelle qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Makambo na uba bandeko, makambo na koloba awa. Bino pe bozali bandeko ba tuloko la ngai. Kondima ngai mbala moko te. Koboya pe ngai mbala moko te.
bande ko na biso bozala lokola ba chrétien ya Thessalonique bozala lokola ba Thessalonique ba Kristo wana bazalaki soki oteyi bango bakei ko fungola mikanda pe bakei ko contrôler soki makambo yo teyi bango ezali solo boni biso to ndima ka bindima ndima naza toujours na deuxième pilier la science du cachet donc ozomona que bazolinga koloba eloko mususu mais na sens mususu na ba classe to saki ba dissertation donc ça aussi sujet motasali phrase moko ndenge totanga na ba classe ko basali phrase faut luka sujet luka verbe luka boy ndenge ezalaka ndenge moko pe na makambo ya bible to makambo molimo il faut ko sala ka ba analyse pour na comprendre to ndima ka bindima ndima te to boya ka pe biboya boya te na esiko na science révélée o esika oyo ba bomba ka susu ba sekele ba komisa ka batu maboma na bible kaka bible ebeti lisolo ya Job mama na mythologie ya likolo bible ebeti lisolo ya Job il paraît que Job azalaka na mwasi na bana na ye kaka mukolo moko Satan aye ko beta tour na se botala na niveau aventure wana Satan aye ko beta tour na se tanga zongi nzambe pe lokola atanga te ayaka na se pamba te amona ka pe place moko te ndaye ko tuna Satan outi wapi bande ko to comprendre niveau ya likambo nzambe azali esika nyoso nzambe amona ka partout nzambe azapel na boyebi nyoso mbala moko nzambe yango kaka ya boyebi nyoso akei ko tuna Satana omoni ngai Job te liboso atuni outi wapi Satan azongisi ya lobi na oti ko betela nga tour bande ko nga est-ce que wana milimo batu na batu soki penza milimo ero ko beta tour ndenge nini soki penza milimo nzambe na Satan ngo bazaka milimo ba vantiro ko sala maboye na machine na ke beta tour na oti ko beta tour ya ona ya bi omoni nga Job te donc on dirait nzambe na Satan bazalaka na gombe Job azala ba vantiro basala ka biso be to ndimela ngo penini vraiment omoni nga Job te Job akumisa waka pona babiloko ba nini abio bon soko tina meka yo ko mona film nzambe na Satan ba coopérer ba sona te ba solo etaki ba master ba solo par rapport à Job to comprendre ndengona ba sona te bon nzambe oyo to sambela na bible bozana Satana bino mibale to zate pona nini te nzambe kamba moko bra kaka Satan kamba moko bu makambo esiliti bon otiki Satan asa ba aventure boye après sur terre au sambela kayo ozomante ka blo ngo taleti moi molili makasi place wana nzoka ndeza la kana nzambe te eza lokuta ya bible ndenge ba komela biso mbangu nzambe atindi Satana bi kende mekai be ko simba molimo te c'est faux et archi faux eza makambo ya lokuta nzambe ya solo akoki kokoma na niveau yo te awa tozala troisième pilier na science révélée donc bato zipa eloko moko wana na se basuka kaka bongo te baye kobeta su lisolo ya bato ya Noé bandeko na ngai ti mokolo nini tokoma ta mwa ndamba mayele bato ya Noé yango ezalaki nano munene ndenge nini longola munene nango ezalaki na climat nini na kati po banyama nyonso mokili bafanda wana soki bato ya Noé existaki il faut ezala na est ya RDC po na nini ndeko po okapi pe ya kota okapi afanda ka na RDC donc soki bato ya Noé existaki il faut okapi ya kota po okapi ya kota il faut ezala kaka awa na RDC ata boye tokopusa ata raisonnement te biso awa tozana banyama mosusu bakendaki pai mosusu te sikoyo na masuwa Noa bakokota ndenge nini badeko na nga nayebi te na ndenge mabe te bino ekoma soki likambo ekomi pasi na kokalkule ekomi likambo ya molimo
et comme ka likamba molimo. Donc biloko ni se kotaka de kusu, de mayandi, de tsombokila. Ah, ça me fait ngai. Ndeko ko tanga bisala mukanda ya Apocalypse. Oyo ka susu le kuta moko ezakuna. Apocalypse 12:7. Otala esika bitumba ebundama na likolo mutalonga moninga zate. Moko akangi lupango oya gombe, moko akangi lupango masina. Oya akanga lupango masina komone Satan. Oya akanga lupango gombe. Ah. Bandeko ba aventure rezoleka komo komisa biso na liboma kaka. Apocalypse 12:7. Il y a eu une guerre dans les ciels. Bandela nde unanga. Il y a eu une guerre dans les ciels. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Zela muke. Yoka filme yo. Michael babunina dragon. Bandeko nanga c'est la mythologie. Eza makambo lokuta. Dragon d'abord, dragon. Dragon d'abord ezaka nyama nini nzambe la ngai. Dragon. Ezali nyama oyo batu bakanisa, babula, ba imagina ko sala dragon. Dragon ça nyama existate. Parce que bon ko tela biso na Bible kaka ndengi nini lisusu, dragon babundi na nzambe ya bokoko. Dragon babundi na Michael. Sili sandeko. Dragon babundi na Michael. Dragon botoli lupango se, Michael atikela lupango likolo. Et puis yoka likolo elobi nini? Esengo na bato ba fane likolo. Po dragon kiti na se. Donc, na likolo pe bato bazala kuna, bazala bango banga dragon ngo. Selon la Bible. Allez-y comprendre. Comment ba komisa biso bazoba ndeko tanga mukanda ngo. Apocalypse 12:7. Il y a une guerre dans les ciels. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Continuez. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Continuez, non? Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan, celui qui séduisait toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, il y a Satan ngokuna likolo déjà azalaka na azalaka déjà na ba ange na ye o bazala yokela ye. Tant affrontement bandi guerre bandi kuna apo ba ko na se. Babi ne dragon inde Satan inde diable bandi kuna ngai vraiment. Tant moto yekoli ke Satan il a kaka opposant. Diable la ki moto alokuta. Dragon a exista jamais. Et bon, on a abondé na Michael à Mosu nani. Oh, bah, na se. Et puis, on a précisé. Bitumba abunda mita Yesu azongi likolo. Pendant que mokile ba banane bandeli ti Yesu azawa. Ti Satan azoki ne ko tantaka Yesu likolo ngomba. Satan azalaka likolo na Nzambe. Babwaki Satan na Apocalypse na banda tomoni. Bande ko belebo kanisa Satan babwaki ne bandela mokili. Satan babwaki ye tangu Yesu. Ah! Satan babwaki ye tangu Yesu azongi likolo. Ah! Bande ko na ngai. Ti ba ota Yesu de kuluzu Satan azali likolo na Nzambe. Nzambe ya bokoko. Uswati tozaka ba tozaka bazoba. Satana banda mokili ne bande likolo. Yesu aye Satana likolo. Ti ba David, ba Noé, ba Abraham, ba filme nyos ba Moïse. Satana likolo na Nzambe. Kaka tango Yesu azongi nde, c'est sûr. Tango Yesu azongaki, lokola Nzambe amona wale makambo lekala sete, c'est que Yesu akenai koyebisa ye makambo nini Satan asala. Yango babundaki. Po tokondi mabuzo bango pona nini boye bande kolanga. Mbala moko sala yanga na pasi. Et puis likambo tolobaka ya bête. Bato belé bakanisaka bête, marque de la bête, bakanisaka bête yango Satan. Nzoka nde bête. Oh Bible lobelaka. Ezalaka Jésus. Marque de la bête, oh Bible lobelaka. Ezalaka nde Jésus. Ezalaka nango Satan batute. Ndeko,
Tanga mukanda Apocalypse, tout confirmer que bête au Bible le belaka, ils allaient rendre Jésus. Tanga na mukanda Apocalypse, chapitre 14. Bandon on a 14 quand les bandeliwan. La bête de l'événement, la bête du temps de la fin, marque de la bête, ils allaient rendre Jésus. Kanga ango, ils allaient rendre Jésus. Quelque part, Bobé a l'agneau. Il a sa bête. Il a sa bête. Bobé a les lions. Bête les sous. Tanga mukana Apocalypse 14. Et le Bénin. J'ai regardé et voici l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Boyoki. La bête c'est qui? C'est Jésus. Il y a 144 000 membres. Ouais. Oh, oh, bah, témoin de Jéhovah, bah, il y a communion, membre. Ouais. Donc 144 000. Bateau, bah, la marque de la bête. La bête, c'est le nom de Jésus. Ça me la ngai. Ils ont la Bible makambo yo. Ils ont bandoto na ngai te. Ils ont la Bible makambo yo. Donc Bible musala na ngozaki ndeni. Ko amrouiller ka cerveau la moto. Ko amrouiller cerveau na biso na ndengi moko. Je crois tant makambo to ko lo bakango boye. Bato maele, ba chrétien maele, ba ozoape maele, ba ozoape leçon, ba comprendre pe belé. Comment expliquer? Donc la science révélée et zana makambo oye bombami oye bazo sala ke bomba malokola déjà to yebaki basali ke bomba na tina ya troisième pilier yango wana ba okosa motoke satana na Yesu ba fandi likola ngomba satana na bisa Yesu za mokili o nyonso fuka bilanga na pesa wa mokili oyo ngomba nini oyo mutako mata pe mona mokili mobimba nesika balobake Yesu abimaki na nzoto na yena sona satan pe lisusu kaka. Donc musala bazwa ya Bible musala mundela zwaki ya kokosa biso yango so mona bangunza na biso batamayela biso nyoso bakota ka buzoba oyo bakota ka buzoba oyo et puis ko mona na kati ya buzoba oyo ba Gregor na Yesu sala batu ba oseko batu ba obika batu ba otatola ba okanisa Yesu. Ndenge moko pena lobaka prophète Kimbangu ala Musa bibembe asala ba miracle ebele pe na kombo ya Yesu na kombo na Yesu pona nini po azala ki pe mo Kristo ndenge moko na ba grand maître ya le autre benga ba pasteur ou mona pasteur moko aza na nguya makasi eza makambo ya Yesu te aza ngunza abotama na yango kozanga ba guide spirituel yango moni ba ke okota na ba buzoba oyo. Je comprends verset au bande ko so bo karango pesi pina pasteur na bino expliquer nanu eza nini pour eza bandoto na ngai te. L'isolo musu eza na cadre ya science révélée eza l'isolo ya tour de Babel. Bande ko na ngai. En tout cas a penza na tuna motonio so nazwa réponse mo côté. Tour de Babel. Ndeko tangela nga na mukana ya Genèse chapitre 11 verset 1. Premier verset. Tour de Babel. Ça dit bata mokili ba yokali bato nganda ku moko boye eko matima pata ndeko nanga na ta oyo ndaku nini ngai ko mapata na ba anje nini na biloko nini ya musala et puis na film te mona kolo pale ngo abeta flèche pele ah zambe abeta flèche ko ta pele na mapata du ah donc bato nganda bango bane ko comprendre que to salaka ba zoba makasi to salaka ba zoba et puis esuki bongo te nzambe alobi boye bale muntu oyo kola bazabo moko baolo ba munoko moko bazala ba idée moko c'est que tiki bango ba ko tonga ndako ko dusola ti ko lega la place biso vanda wala nzambe mutawolo bana bible tokende to tia bango mobulu ndeko tanga na mukanda ya Genèse. Genèse chapitre 11
Premier verset. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Voilà mon canon au Tangi Genèse chapitre 11 verset 1. Tangi 9. Continue dans Kanakita. 1, 2, continue. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa. Non, Tangi 1, 9. Au Tangi 1, 11, 1, au Tangi 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Bon, soukata la place voilà. Donc, et si Nzambe a confondu minoko ya batu, ezawapi na tour de Babel. Po batu bayoko na giba matati kuna. Mais kaka na mukanda ya Genèse yango. Kaka na mukanda ya Genèse, soko tangi na chapitre 10. Tangi na Genèse chapitre 10, na 31, attendez. Okomona ke batu balobaka na bango minoko nyonso kala. Kaka na mukanda ya Genèse. Kaka pela mukanda ya Genèse yango lisusu keno, batu bazaloba monoko moko na tour de Babel. Tangi na Genèse 10, 31. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Yo ka bande ko nango. Minoko zaki nango déjà ebelé. Mais to comme na 11 ke monoko zaki ka moko et puis nzamba yeko tia batu mobulu. Ta nzamba amoni que batu balingani. Bazala bo moko bazoyo ka nzamba décider atia mobulu. Wana ezalaki troisième pilier ya occultisme. La science révélée. Donc bazo bete masolo moko boye po et troubler moto ya moto akende na ba penser na ye mosika te. Moto akende na ba penser na ye mosika te bandeko na ngai. Motu neza boye. Ndenge tozo ba boya solo ndenge to fingama. Est-ce que Bible yango ezaka solo? Bozo tala ngo na lisu ya solo. Lelo na lobeli les codes bibliques par rapport à 3 piliers à occultisme. Nous devons comprendre que nyonso etambolamaka par rapport à 3 piliers à occultisme au tolobaki. Et puis tolobaki les soutenir pour na ko zipa batu mayele ba betela biso ba masolo moko ya lokuta ndenge pe te mona ba pasteur. Au mona pasteur a te matea a beteli solo moko lokuta po matsa ko ndima ya bandimi na ye. Neti pasteur mona lingaka mingi bo na ko bandenga lo barate po boye be mbambang. Chaque dimanche botela kana chaîne ya beta ka masolo. Oh, et puis masolo ya so beta na niveau de vie na ye na masolo ngo e ko kanate. Papa moko ye be ngo na butu. Moi sina linya bot. Bon, boli misa na lobika ndé mo papa mo yo be na butu moi sina linya bota na sambeli moi si aboti. Oh, papa na vie aux anon ba ya betelo ko na butu fenêtre. Ah! Église be bazolo ba amen. Musu abi seri moko ile suka kit. Aye kufuka mana makolo ngai papa. Ngai na liako na kindumba na bondi pona e. Biloko nya lokuta. Donc mona passer ko betali solo moko lokuta ka pa toni sa bandimi na kondima. Et puis plus loin ko mona kaka. Allez, ba témoignage lokuta. Na tuna ka likamboyo. Bato nyonso ba pesa ba témoignage na église basa wapi. Au mona kana témoignage aza, mais na culte ya ka lisusu te. Moto abike l'église oyo. Akima kili ata mukolo moko. Si akomo lokwa sata ogambite. Lokuta eleki makasi bande ko na ngai. Lokuta vraiment eleki makasi yango. Lelo na lobeli le code de la Bible par rapport aux 3 piliers. Par rapport à 3 piliers. Malasima tokoye ko la peka ka Bible. Par rapport au ba pilier oyo ndenge tozolobela awa. Na lingina suki sana boy. Ezala bandeko mingi ba otu na ngai ba question ebele. Bandeko misusu pe bazolinga ba ya ko sala émission. To sala débat soki débat bon. Na ebité to sala débat ndenge nini. Ngai na ko sepela boy, bandeko o ba roya pour que to sala émission. To luka peuple de Dieu ndenge ba Christ bo bengaka, ndenge ba Christ bo bengaka. Ba comprendre les kambo moko. Mais si ka to swana to la sana ba o to zali.
ata bokoya 9 ata bokoya 100 ata bokoya combien tokozela bino mais tobimane na conclusion ezalaki ngai ya bendeko na bino na masolo ya nzokande botika la malamu tokutani mbala ya sima wabilaye mugana makwinjile tatu unumanyama ujibayi makwinjile kwetu wabilaye matugaina batubalukila kwamwe wakuliza kamaye Bati mama kwetu tulobo chingale mwene wamune mwoko ina majunda